ezali tribu Bantando mais ezali na libota Bantando ezali tribu ekolo mais ezali pe na bokeseni ya famille na famille libota na libota mais okolinga te na kati na libota mwana fotinda ye po papa na mama bobali si mwana bojwa lokumu na miso nzambe pe na miso bata mokili tel que lokola mbasu tozoko loba biso ezalaki leta bakoko nta eyeko koma mbasu omoni moninga na yo azolata malamu azana mwa mbongo na ye yoyoki le joie ale okoki kobwakela ye mbasu te biso tozala baafricain touta boye tozali bato ya province tel boye tozali bato ya province Équateur tozali bato ya province ya nini Kasai Congo central bandundu fo bano koyebisa bana kanse lokala kakimino matutere ndalo asonge bana luzingo enkalo luzeto mwana buna kena buna butiri bana foti yambilanga ibana tala betu kututuka buibu malgré génération zitakuwa na nkatu muntu unavo ukisemisa kaka ngai mwana kini Mbote bandeko balandi ya DKM Flash Télévision, vous êtes de partout, vous êtes Kolanda Biso, vous êtes en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, partout dans le monde. Wapi boza connecté, branché, 5 sur 5 pour na Kolandanga Wabino, Christian Tongo, le tenant de la presse, où il a représenté l'élo, émission à l'élo. On a passé merci vraiment, on a abonné, nous surtout, où il va continuer toujours à repasser biso confiance. Nako s'abonner, nako talara ba vidéo na biso, nako like kaka vraiment. En tout cas, to pesi bino merci pour la confiance, wana pe pour la fidélité. Ou bozo continuer toujours ya ko pesa biso na kati ya DKM Flash Télévision, na pesi pe merci et pas le patron, le chef de l'entreprise David Kanyama, hein, motema mami, motema ya mama mami Kinda depuis les ISA, bon on peut bazar kolanda biso, na pesi merci et pas Lycée Tingi, motema Beline Louvezo, nakuna na Paris, bon, on peut baser Kolandanga, Gigi Maman na Gilesia, Wivine Tingi, la grande famille Tingi, Ferdinand leader, Patou Tingi, Yaope Yangwana, Guy Tingi, bino vraiment, Oyo Bosutenakanga, de loin ou de près, na pesi bino penza Bambote na bino, sans oublier le docteur Christian Kakula, coach, Pazo Kolandangai, mon vieux papi Bilama, depuis Matadi, il est pas connecté, peu branché, en train de suivre cette émission. Banda émission boité sans pour autant n'a pas sa merci na équipe technique oyo bazali ko komisanga lelo 5 sur 5 da banda kunabino derrière la caméra là je vois Dieu merci Mayemba DM Vision waza ko réaliser vraiment émission à lelo encore une fois vraiment ba coup de chapeau na yo pour na musala ozali ko sala awa na kati DKM Flash Télévision encore une fois soyez les bienvenus dans votre émission Pyramide culturelle d'aujourd'hui tu yambi musicien té tu yambi comédien té lelo to kolobela PO talibongo culture ya mboka na biso photo yeba ba source na biso photo yeba ba tribu ba province na biso esika to uti to esika ba koko na biso ba outil donc photo yeba ba biloko wana parce que ezana batu belé azan Europe aza partout mais ce que tout nié province d'origine na ye a habité ce que tout nié ba territoire na ye secteur na ye et posera moi problème alors na cadre de mission na biso culturel to salaka to ngaki pe mingi to lobe pe talipe ba tribu donc to banda ko lobe ba tribu pour que ela musape bato ebele o baye baka même tribu na bango te lelo retour na mutu tribu no nini ayebite retour na mutu province na yo territoire na yo ayebite surtout bino bato bozana Europe vraiment faut boye ba vraiment source na bino boye ba vraiment vraie identité na bino et poto eza mboka ya mundele et poto eza esika oto kedaki poto lukame photo zonga toujours à l'authenticité hein ndenge zalaka ko yeba ba origine na biso même na bana o bozo bote faut bolakisa ka bango baye baka source ya bino baboti yangwana lelo na kati émission oyo tukolobela mingi etali bongo province ya Congo central mingi et pas ya na tribu ya Batandu
hein d'autres baka mutandu munderi donc lelo penza bantandu bakoyeba source na bango Congo central et uti wapi et salamaki ndenge nini po tokoma lelo to comme sans plus tarder Dieu merci Mayemba sukaza vraiment même moral nanga déjà fongola pour que na yamba invité nanga lelo wa zabongo papa Georges Ntsonsa wa zabongo pe moko ya Congo central autre betane vraiment ma solo pour que SCP Sabino balanda Dekam Flash télévision. Bonjour papa Georges. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Santé za malamu na ngolo ya Nzambe. Na sepeli pendenge boyambinga pe na remercier bino mwa mingi. Merci papa ndenge penzo répondre na invitation na biso lelo ndenge na utako loba na introduction ebele ba bosani vraiment ba source na bango et belé ba yebi pensa origine na bango te donc lelo to meka kolo bango mais avant to kota na sujet na biso to yeba papa Georges azanani kombo na ye asa mutu ya province nini pe na tribu nini. Bon ngai papa Georges nazali mutu ya Congo central na territoire ya Madimba district de Lukaya secteur de Ngufu, groupement de Kinkoko, centre de Kimwisi, village Ngongolo, clan Mbamba Kalunga, cimetière de Ngongolo. Nde wana authenticité nanga mobimba yango wana. Bongo na mituno botuninga wana nalingi koloba boye donc papa journaliste alobi pona bana mingi bazali koyeba te avandi kaka na poto aza komona poto epai na ye surtout soka boteli ne kuna a perdre nini na ye nyonso kasi fuko yeba teke ebale nyonso ezalaka na source na yango biso na Congo central tokoloba lokola ngai tribu na nga Mutandu Bantandu ezali tribu moko ya ne Congo na Congo central. En général, il y a bata Congo central bauti wapi bauti Angola na San Salvador. Babimi na San Salvador bakoko na biso ndenge babandaki ko ya. Babandi ko ya omoni esika batu bazalaka makambo ezalaka. Bakoya ba siéger place moko. Bakosala quelque temps s'il y a des problèmes, allez, bapanzani. Bamsubake gauche, bamsubake droite. Bongo na bongo na bongo na bongo yangwana epesa kape epesa kipe mwa bokeseni muke ya ndinga ya koloba bamsusu batikali bayombe bandibu manyanga atandu tititi na ba mwa ba ekolo mususu mwa ba tribu mususu landi wana na bongo omoni Mutandu tango aye toye baye bantandu nde bayaki ko terminer baye ko kweya na kati ya territoire ya Madimba environnement wana tango mundele aye ko sala nde nini nde abanaki ko kabola ba territoire na logique ya mundele e bantandu bakweyaki na nini ya Madimba siko na Madimba wana peto zana ba secteur lokola Ngeba Ngiringa Ngufu et si c'est là mususu tokoza sona 4 5 nini territoire province pardon secteur alors car bizale la biso bantandu ezali ndenge nini lera bakoko na biso oyo bino bana bozali kobunga bakoko na biso bazalaka lisanga bazalaki kosangana même na bapoko tango ya kolia biloko eko ute pabe basangani wana mamo ya yene loko mamo ya yeyo mwaso ya yene loko mwaso ya yene loko bachi wana bakolia lisanga wana nde leli na biso ezali na biso peta koko loba lokola tango ya kobalisa na biso ezalaki ndenge nini mobali akolinga mwasi na tango wana bakoko akoyati na mboka esika ye ajwili mwasi akosololo na baboti ya basi
ya bana ya mwana mwasi wana na nsima bakobongisa bakokobongisa to mokolo ya bango ya libala ezalaki teke ya ntango na bango teke o sale o nini te bakotya mokolo na mokolo wana soki ekoki mobali akoya na oyo akoya na yango oyo basengaki ye par exemple ba couverture ya kala wana tozalaki kokundela bazalaki kobenga bansalaba ubie baluvenda akoya nango epai ya mwasi ndenge ezalaka bakobongisa bakoboma bataba basoso bakolamba na babiloko oyo ntango mwasi akokende na libala na bao bakokompanye ye bake kotika ye kuna bongo biso na bantando ezalaki ndenge nini liwana biso pe ezalaki tokokende soki mwasi na mobali bazali kovivre ntango mobali akufi na mibeko na biso ya bantando mwasi efo akunda mobali na ye soki mwasi mutu akufi mobali efo akunda mwasi na ye bon kokunda wana oyebi mwasi azala na baboti na ye na nsima na mobeko ezala akokunda ye me mwasi ntango mosala makoko wana te azala na famille na ye famille na ye koya ekosala baki nzonzi ndenge biso ezalaka po biso bantandu eloko esimbaka bantandu tribu ya bantandu makasi kinzonzi elingi koloba mpenza nini kinzonzi ezali lokola oyo balobaka soki dialogue soki palable soki comme ça discussion eloko moko ya boyokani bovandi esika moko bakosala yango biro ezali te likambo wana meme ezalaki likolo ndenge nini ata mikolo mibale bakolala wana te bakozwa solution ya likambo wana bakopinir mutu te bakotyola mutu te ti bakokata likambo wana oyo akokweya bazali na nini bakopesa ye oyo epai akolonga aza na badroit bakolakisa ye ezalaki nde bongo bongo omoni na lere wana makambo na biso ezalaki malamu koya me toye komona na ntango ya nsima indépendance soko totali malamu na République démocratique du Congo presque tribu nyonso to bien nini nyonso ebandi koperdre pouvoir nango na ndenge nango pamba te okomona ndakisanga na pesi ntango ya kala okobalisa mwana na bilembo na biloko ya mike okati boye mwa bulangeti mwa nini tout ça mwana kei bino pe boyambaki bato nini nani akei me toye nsima omoni ke toye kobebisa coutume nyonso okomona lelo libala ya lelo moto aza abandi kosenga groupe électrogène voiture ketch biloko wana nyonso tu elongo bwani te na bokoko na biso ndeti bino na tribu ya bantandu lelo soki ke mobali alingi akobala epai na bino bosalaka ndenge nini na coutume na bino ya bantandu po mobali akobala na lelo soki mobali alingi koya kobala ndenge na lobi tosi tomati na étape mosusu oyo nauti koloba étape ya kala me na ntango ya lelo kilelo ya soki mobali alingi kobala mwasi tozali komona akoya kose présenter na mobali oyo ya logique aye kose présenter lero akose présenter tosalaka eloko moko tolobaka kimbonana donc bokutani mwasi asi ayebisi tata na ye na mama na ye mobali wana aye pour la première fois ye avisite ndako esika mwasi azali po bakutana quelque part soki esika ya mosala soki na nzela soki na rabis mwasi akoyebisa mobali nga navandi boye akoya kokuta biso aye kokuta baparent ntango akokuta baparent mwana alobi tala mobali nalobaki nayebisaki bino yeyo bayambi ye mobali wana bon amoni esika mwasi azalaka akeye epai na ye ye mpe akoyebisa oyo na ye libota ke nazwi mwasi me nakomaki epai bango na prépare jour tel boye na lisanga tokende bamona biso bakopesa biso mokanda comme quoi wana ezalaka tolobi kimbonana na kimbonana wana bakoya biso tokoyamba bango na lere ya lelo tokosomba lere mosusu
moi quelque biloko to lambi yepe mobali yo mobali pa ozokende au fond bongiso au moins 3 casiers na yo 3 casiers wana ozokende ndenge nini moko ya mama yo ko okuta kuna moko ya papa moko ya ngwana yo kobetela lisolo na yo esika ya bato po esika mokonzi bakendeke na respect bamemaka mwa eloko alors soki esili wana bozongi continuité ya fiançailles na bino ezali malamu bosasire mwasi na mobali ke bokobalana toya kokomaka sikoyo elembo après elembo toye pena na libala tant mosusu bafamille mosusu bakoluka prédot et puis dot mais tokomi kokangisa yango talaka apasi esi ekomi na mokili olie tokendeka nyonso wana soko si bomonaki bosala nini toplongeaka le mosusu directement na mariage et soki mpe tolingi tomoni nini tokokende na prédot mais mingi totali pasi ya lelo après kidimbu elembo oyo moto amilakisi epai na bino ke solo nalingi mwasi nanga mwasi mpe alingi mobali tokokosaute meme na mariage wana sikoyo ndenge nini na lelo ekomi na lere ya kala nautaki koloba ezalaki teke bakabola biso na kutimi ya biso bantando ezalaki noko akoyamba famille ya mutu oyo aye kobala noko mutu akolobaki nzonzi nyonso tu tel ke makambo nyonso tu moi eloko ya kosenga soki azwi esili nde abaluki epa tata bana tato aboti mwana alobi semeki tala makambo deba nasaleli yo tala biloko na azwi yango oyo kabelanga soko kokabela ngai ezalaki teke ndenge balobaka o banoko te bongo te noko ayebi droit ya papa ye akozwa ye azwi kaka parole asali nyonso tu azwi abaluki epai ya papa tala biloko na yo nazwili yo yango oyo yo nde kabela ngai soki tata malamu azwi mpe asemeki zwa wana soki mpe tata nko alobi azwi abloke pa mitema bato ekeseni bongo me na lelo ntango tokomi kosala nini de facture oza komona bon biso na bantando tolobaka mwana tokokoteka ye te tokosala facture moko nakanisa na kisasa lelo bozoyeba yango mwa moke tosenga kazaka papa kote papa mwa kitambala ya tata mwasi mwa lipapa tata mwasi mwa sani ya tata mwasi alors omoni teke tosalaka baenveloppe wana tosengani babiloko wana kote mama côté papa alors mobali akopesa jour bino bosali facture na bino wana otindeli mobali akozwa ba facture wana azana mokolo mobimba akoya ko discuter tolobaka toke ko discuter facture bakoya tango bakoya ko discuter tokoyamba bango tokolambela bango lisusu tokolambela bango tokobombela bango mpe ndambo ya mwa molangi ya masanga donc fubalia bamela soko todiscute esili nde tobongisaka mpenza mokolo ya libala mobali ye moko akomona alobi bon nga libala na ngai nalingi ezala jour ya noel obi nalingi ezala jour ya bonne année obi nalingi ezala jour nini ye moko mobali na famille na ye bakoyokana bango mpe pa bakende basali débat mobali abi nga nalingi ezala na noel te noel bato bazalaka na église boye ça ne va pas te nga nalingi ezala jour boye bayokani jour bati jour alors lero bakotia jour nde barépondre susu côté ya famille ya mwasi babi mokolo tele boye biso tozoya pona libala kasi na ntango na lelo tokomi nyonso tu na facture ezali na dot mbongo yo kobalela mwasi les deux factures ezali mbongo na yo wana il faut oya kopesa yango avant même 2 semaines ya jour ya libala na bino pona biso bantandu tolobaka njonsi masaba kumbakelanga mabakumlambilanga elingi koloba nini mbisi mai oyo bazulaka ye yango wana mpe balambelaka ye alors tokoya toyambi
valeur na mbongo na bino ndenge boye nango pete ko préparer ndenge elongo bani poteke libala ya bana na biso ekoka kozala malamu kitoko nde yangwana eloko etangami côté ya libala. Merci Papa Georges, toujours continuer vraiment kaka masolo na biso to baki le l'autre le bela tribu ya batandu mais ndeti na bokutani ya liboso po mobali ya esengaka na enveloppe ati ya montaboni pour la bokutani ya liboso wana. Bon, ndengo tunu wana monsieur le journaliste alipenda bongo kasi na lera kala ezalaki ndenge mususu mobala ko joa moi ate elembo sekuta tout à fait elembo kasi kokola ya mokili lelo tokomi komona mobali akomi ko chaleur mususu $100 $150 mususu paye moko soko mobali za lolendo akoko cha même $300 mais na bokoko ezali elembo moko batiaka ezali lokola elembo mais ndenge na lobi kokola mokili tokomi na mwa makamsusu ya komata likolo tolela pasi na lolendo. Alors yangwano moni tosana prefix bakata kateke famille moi ça va acha bota na enveloppe te yo moko mobali otali non famille wana kendeke za bona bobo oko ucha $50 tokojwa oko ucha $100 tozui mais lelo talaka kandenge tozolo mokili ekomi batu balingo sala mwanini non ngai faut moins na tia $300 soko chinga bokilo na yambi na ngai yo ti meza biloko moko ke na tango kalezalaki bilembo. Et siko yo ba principe nini obino na tribu ya bantandu bosala kanango po tuka batu bele balobaka bantandu bazalaka boye bantandu bazongisaka boye ba principe nini obino bozalaka nango pena epa ya bino bantandu. Non ba principe na biso tozalaka na yango surtout na epa ito uti soki mwana mwasi alingi obala tozalaka okotise maki aza pa ya batata mwasi bamama leki ne mosala na ye akozwa lokola mateya koteya ye ndenge nini akokende libala ndenge nini akovandela kasi na moi na lelo esalamaka su bongo te bana lelo ya kilelo baza na modele na bango soki lelo balobiki tata mwasi moko to nini mateya yoka makambo na bino ya ntango na bino akala wana makambo na bino wana alors que makambo yake kosimba bango nini yango wana bazali koteya yo et puis bazali kopesa yo na nguya ya kovandela na libala kasi lelo ezali bongo te lelo soki bateyi tata mwasi na yo aye to mama kulutu mama leke aye bateyi yo bano na biso ya lelo koloba wana batango na bango batango na bino wana. Alors principe na biso to dinga kaka mwana pa akei tonga tatana mama na kati ndako tokopesa ye modele nini akovandela tout d'abord epa ya uti soki ezalaki malamu epa epe mwana kokende ekozala malamu ezali tribu bantandu meza na libota bantandu ezali tribu ekolo mais ezali pe na bokeseni ya famille na famille libota na libota mais okolinga te na kati na libota mwana fo tinda ye po papa na mama bobale si mwana bozwa lokumu na miso nzambe pe na miso bata mukili epona epai mwana ke libala evanda ewumbela babota bapesa bakoko elenga mukili bosimba bakoko soki epai bana na bino bobale si bakoko babandi koya ezalaka esengo mingi nde eloko ekosala mwa pasi eza kosala biso mwa pasi wana ekomi lelo etali ekolo te bana ndenge bakomi kose comporter bamosusu mabe tozali koteya bango me bazali kokoma pene na point ya malamu te na kilelo na bango tokomi komona bandako mingi malchance te me bana na kozanga koyoka tolia baboti bakomi kobota ndenge wana babande kotia biso so baboti en charge nga koko bakomi kobenga ngai tata
mama na bango bakomi kobenga ye yaya pona nini batamboli malamu te moye pe lokola asali bongo bwaka ye eza te oza koyamba bana mosusu bazokoma 2 enfants bana misatu azaka ke pa ya baparent mama na bango ya koko na bango mwasi babengaka mama koko mobali tata ye mama na bango nde yaya na bango alors biloko wana yango toza kosala tozali koboya yango na bokoko na biso lokola esalamelaki mingi bongo te bongo tika ke lelo penza bana lelo bazwaka mateya bamisimba malamu bazonga na kibomuto. Merci papa tozo kuba na masolo na biso penza ndenge na lobaki vraiment surtout na mingi na bandeko na biso oyo baza pena libanda ya mboka na bato baza pena libanda ya mboka mingi pena bazo bunga to lo blana nsusu bango susu mwa muke bazo reconnaître source te esika bauti omona mutana poto me otune province na ye ayebite otune tribu na ye ayebite nino ko lo bapenza na likambo wana po na likambo wana merci nakomona ke bana wana bake poto balulika poto ezali mboka mundela abongisa déjà mais tokende tozonga tantôt na kokondane bapara na bango. Comment se fait-il yo boti bana ti bana bakome na âge wana ba voyager yo paro lakisi bango eloko moko te poto komi komona mingi ana kisasa lolendo eleki mais mwana oyo ngai na koyebisa ye papa omoni biso tozali bantando par exemple ngana koloba ngana zali mutu ya Madimba territoire na biso territoire na biso ya Madimba district na biso ezali ya Lokaya secteur na biso ezali Ngufu groupement na biso ezali Kinkoko centre na biso ezali Ngufu pardon Kimwisi bon village na biso ezali Ngongolo clan otolobaka Luvila ezali Mbamba Kalunga cimetière bakundelaka biso ezali tobengi yango cimetière Ngongolo na suksi mwana akozwa mwana abombi mwa quelque chose mais biso zoboko la bana wa kaka ndeni no pesa bonjour ça va là-bas okoma lokolo changer nationalité nanu yo moko awa bon mwana lera okena ndenge na koyeba eloko balakisaki yeta koyeba ndenge nini et comme siko mwana zana poto du problème kuna batuna ye abande ko benga mbangu awa na Congo atuna soki ndenge nini position bango bazali ebe akendele kindenge nini mutsoki akei fa ayeba mundele soko ya to yeba ka belge ya chinois yao polonais yao américain yao mais comment biso zo kende kuna okei congolais zo yeba banini no source na yote donc ezali moi passe mingi donc eloko wana to sala makasi bawo batikali na ba voyager te même na bana pe bazobota na bano bazobota banda pa ya uti balakisi ye akomi kuna na poto kuna amona bandako milai wana te amona bomengona mundele wana ya mundele l'air balobaka azali français d'origine congolais pona nini alors il faut baye bakateke tango komi kuna na bana na yo zobota kuna banda ko lakisa bango kebiso tozaba africain touta boye tozali bato ya province tel boye tozali bato ya province Équateur tozali bato ya province ya nini Kasai Congo central bandundu fo bano koyebisa bana kolanda fiere ya poto te talela nini na yo ekolo na yo na epa yo uti. Merci papa tozokobaka vraiment na masolo na biso mais eza na bato belé balobaka na bantandu mingi penza kindokelali makasi na bantandu oyoka bantandu batakisi bantandu bataboy kisi yango ezalaka ndenge neske na bino na tribu na bino kisi ezali to bozana bokoko moko bosalelaka to ndenge nini te wana na mokili nzamba asala sokotali bikolo nyonso oyo kaka ezali na makambo na bango ya malamu pe ya mabe biso na bantandu oui ndenge na lebi mabe ezali bato basalaka bakisi oyo basalaka bakisi bazali na kopesa bino ndakisa
lelo bokomi koyoka mutabeli mbasu abeli mbasu mais mbasu ezali eloko malade moko ya kala mais na bakoko ezalaka bakosala ngo ndenge nini soki aye amine yango na bilanga ndenge batiaka amine soki mpenza oye okomi wana outaki epai nzala eza na yo okomi kaka wana olobi na nzala vraiment nangi nazwa linyoko moko namelela mai obendi linyoko mbasu wana ye atiaki na nini ekwatake yo te mais sikoyo yo ye okundola sani na ye mobimba mutu asalaki mosala na ye atoki ajoki na bamashete ajoki na nini yo ye oya koyiba wana coûte que coûte okoyoka ebeti yo kasi lelo yo ekomi nini balongoli yango na nini wana na ndenge ezalelaki ekomi eloko moko babandi koutilize mpona kosalela yango baninga mabe na lere babimisi yango etali susu ezalaki na lere akala biso bakoko baki kobenga yango nta mbasu te me ezalaki nta donc soko okei na loyenge esika nta nta eza lokola attaque donc ntango yo okei esika ya eloko ya bato orespecte te en tout cas il faut toucher yo il faut beta yo mais soko okei mpenza na tous les respects ndenge nauti koloba outi nzela mulai otamboli nzala posa mai otala bobilanga manyoko okoti olebi nazali apena nzala esali ngai ata mai namelela obendi obeli nyoko moko ezala munene ezala mwa nini nzete mpe kobwaka te okamati nze aboutir na ye otiki wana okei meme ye nkolo abilanga lera koya kotala mutu azalaki na nzala mais yo ye na muyibi olongoli plate band mobimba soki nini otina saki na yo okei na yango wana nde nta ebeti yo siko kuna toloba kisi ezali to ezali te na bantano kisi ezali kisi ezange epai te na République démocratique du Congo mobimba partout dans toutes les provinces batu na batu baza na bakisi na bango nayebi te province nini ekobima ekoloba teke biso tozali basantu basimba kisi te ezali province nyonso na poso na biso bato mwindu eza na kisi ye moko mundele pourquoi benga ngo fétiche na mo français ayebi yango eza kisi déjà kisi ezali partout omoni mais sikoyo kisi nde na lera kala ezalaki ezakoluka mutu ya nini mais kisi na lelo ekomi na jalousie tel que lokola mbasu tozokoloba biso ezalaki lera bakoko nta eye kokoma mbasu omoni muninga na yo azolata malamu azana mwa mbongo na ye yo yokile joie ale okoki kobwakela ye mbasu mbasu wana eza origine ya bino bakongo bantano non eza mpe bipai na bipai bato na bato bazala na baappellation na bango sokoki epai mosusu okoyokela yango na kombo mosusu biso epai na biso bantano wana alobile kala babengaka yango nta lelo mbasu donc mbasu c'est-à-dire quoi kobasula déclencher mutu donc so batieli yo yango wana nini ale yo sauter ebeti yo alors lelo bato bakomi koutilize yango mabe bino kaka na musala bosalaka amoni journaliste wana vraiment bazala kolinga ye mingi émission na ye boye na boye musu bazalaka na ye pende fo amona pa ale bafini yo kuna aboye minele yo mbasu ovandi na ndako ye pe mutazoba akoti ndako bakoti ndako alors na lero wana totale pa mukilezo kende nzambe kaka mais sinon te koloba tekera bantando kisi ezalaki na ndenge lolenge na lobi peto kisi mususu ya mabe ezalaki kolanda mwasi ya bato wana tubazalaki kobenga ngo mbadi soko kepa mwasi ya bato kuna wana epekisami ata na biblia ya nzambe olandi mwasi ya bato soki mobali wana yango wana baki koloba mbadi bon
biloko nde biso toyebi na bokoko na biso bakoko na biso bazalaki nango soki na baerreur soki na banini oyo biso génération elandi nsima toye koyoka yango wana bazalaki na nta bazalaki na mbadi mbadi wana ezalaki kopinir bato ya baviole banini bato ya basi ya bato banini mobali oyo mpe azala na motema nini soki alingi mwasi wana asali eko batiki ye oyo alingaki mwasi nini alandeli bolinga mwasi na ye ale ake koluka na mutu azala na nini wana atiba mbadi wana sino babiloko biso toyebaki aparo biso na génération biso toyeba koyeba yango wana o mususu etikali wana soki balobaka kindoki banini wana eza mayele moko ya bato na bato ya libota na libota ya famille na famille wana kutu mwaye ya kolobela yango eza te. Et alors pona nini na bino ba Congo na bantandu babengaka bino bata luzitu lizutu wana ezalaka pona nini waka mu Congo mutu a respect mu Congo mutu a boy ezalaka pona nini? Bon normalement moni na ne Congo so totali kutu bantandu kaka te soko tali na ne Congo ndenge tozali wana tozala na respect makasi kende pa ndeko nanga bayombe yaka na bamanyanga omona penza oyeti na biso bantandu bandibu tozala na respect makasi. D'ailleurs soko tali biso na Congo central tribu comme le manyanga ezali tribu moko inspiraka mingi soko tali ba bible na biso mingi mususu mingi eza écrit na kimanyanga. Donc eloko na kobakisa na biso ba ne Congo na Congo central tozalaka vraiment uni tribalisme ezate soki ko beba tango na lelo kilelo mutebandi ko bebsa mwa ba makamu mingi mais biso okobanda kazangulu tu okwei na océan kuna en tout cas luzitu ezalaki esika luzitu ezali batama beba zanga te esika nyonso tu bozali ezala wapi même na bamisala na lelo na parlement na bureau esika pota balamu bazali mabepe bazalaka mais biso na nekongo na bokoko na biso en tout cas lokola banda kazangulu ko kwea kuna luzito ezalaki eloko ya munene eloko penda to salaka okomona biso soto juli kambo ezali teke lelo nini tokosala vote bote toyebaka vote te tokuta vote te na bible biso toaki kosalela kokitana oyo akei na famille toyebi deja topreparaki nanda akolanda ye o wana pe nini nana kolanda ye po nanu te nayebi te monsieur journaliste soko so mwana famille moko bazosala élection po bazwa chef de famille nakanisi ezalaka te ou chef de clan. Donc eza biloko moko ki bokonzi wana ezalaka eloko moko ya pouvoir ya nguya nzambe muto aponaka yango apesaka yango muto mukili akoko pona mutu me nzambe nde muto ayebaka nani nana ko diriger nebite sona bosanité otali na bible nil part ko mona sika basala élection bon yango wana omonike makambo yango wana ekomi ko boma biso mingi eza kotambusa biso pena mokili malamu te surtout awa en Afrique. Merci papa tozoko bagara na maso na biso tozokende vraiment lentement sérieusement na suka pour tout ça vraiment so na biso mais pourquoi na bino ba Congo ba tandu ata ozalaki na Kinshasa wa mais soki okufi suka fo corps na yo ekende kozala intérêt kaka na village natal oke bembele biso eke bake kuntango na mboka ezala pona ni bon biso penda omoni Kinshasa oyo ezali mboka mundela yaki kobongisa Kinshasa pe soko totali ezali na bankolo nango Kinshasa ezali mabele ya baumbu na bateke batu basinstallaki amingi installer l'era yaki puisque premier capital yaki na boma installer l'era yaki ya bwaki atali mabele vanda na mongale maki kuna abi non capital fait ça la makaka awa babanda que si je ne me trompe pas babanda kuna ba Léodé point comme appena Kinshasa ce que na bossa était à peu près 1920 quelque
eyaki kokoma Léopoldville ekomi capitale awa sikoyo batu nyonso auti Équateur musala oya kozwila awa esika bakompanie menene ezalaki Botraco HB Baitexaf banini batu na batu ekolo na ekolo nde eye kosangisa soko botali malamu Kinshasa yazala na babekolo nyonso kasi biso na Bantandu tolandelaka mabele na biso originaire na biso ndenge pai touta yango wana omonaka soki tokufi il faut tozonga mabele na biso wana tolakisaka elembo tokokunda botala basimitiere ya Kinshasa okokende kozwa mutu na okena simitiere oyo ya oyo kuna ya o simitiere na biso Kitambo okokuta nini Kitambo babanda okunda batu depuis mbula nini baza kolongola mikuwa batu kotumba kobwaka baza ko remplacer batu yaka cimetière ya Mbanseke tala ba cimetière mususu awo ezalaki cimetière ekomi ndako tosali ko respecter même ba cimetière te na ebite pe soko na poto ezalaka ndenge wana epa bamindele soko bakosala ndenge wana na yebike bakolongola sima 50 ans baye ba défecté mabele bakosala babiloko moko ba lokola ba terrain de foot ba biloko moko ndenge wana mais lelo abiso na Kinshasa cimetière longo mutu aya atongi ndako esike zaki cimetière yo mutu kunda mutu no wana ozoleka ozomona tala esika tokundaka mama tala esika tokundaka papa batonga ndako omoni bamakambo yango siko yango wana biso banda nini to respectaka bokoko na biso tokufi lokola possibilité za il faut nzoto wana ejonga na mabele ya bakoko na biso ndenge na uti koloba wana début mission ke na lebi clan na ngai Mbamba Kalunga cimetière village nanga Ngongolo cimetière nanga ya Ngongolo lobake so na kufi awa ba na to bandeko bazanga possibilité ya ko conduire nga kuna mais soko ezali ifuna kende kuna même kuti ezali nazalaki na bo nini te soko bokosala nga muzole bokende kosala ngo kuna pa na ngai bakende kosala ngo kuna na cimetière pa na biso nzoto na bino kende kuna na mboka yango wana to memaka ekende kuna pona biso na bokoko to lobaka soko lobi mabele ya ngai mabele na yo lakisa bilembo na kende ko lakisa yo tale sika bakunda koko na ngabo koko wana komona mutu 1890 ba cimetière 1890 to planta banjete ekola na ma génération landi ba cimetière to changeaka yo tuninga mabele tala mabele na ngatale elembo na lakiso bilembo bon yo soko lobika ka mabele na ngai bon elembo no nini mai pesa biso mingi ba limite parfois ndenge fleuve Congo kapole biso na Brazzaville okuchangwe elembo penda nini te mo elembo na nini me ezapenda nini na yote bongo yango na biso monaka esalamaka sokoto na kozonga na mboka nanga awa na yaki musala musala nge sili liwe kutinga na kozonge pa na ngai ezateke tutaki oui pa na utaki to sala ngona lolendo te batu bayeba na lolendo te mezala kana tina ezana tina tout d'abord yango wana monaka to jongisaka nini kuna soki na kena cimetière na ngai na kotela mabolelo nazala na Kinshasa meso na kena cimetière na ngata na kena kokunda naza komona croix moko tala noko tele tala koko nani yeyo tala nani yeyo des années bazaka kawana mais awa na Kinshasa eloko moko yoko salamate. Merci papa kasi na Congo central tout ça na ba territoire boni na Congo central po bandeko pe bazapi libanda pe bazapi ba Congo bayeba na Congo central combien de territoires ezakuna bon territoire pena sokona ko bossa na mususu mena yebi territoire de Madimba de Mbanzangungu Songololo Luozi la Bafleb quand c'est que Banza bon wana na koka kipenda ko bomba yango malamu te mais to ko zala na ba 5 ou bien combien de territoire na biso oiza ko kabola
biso na ne Congo mais na nyonso tozala kaka nde ini ezala wuti territoire ya banda Kazangulu Matati kuna tozala ka vraiment ini to yebite lelo Congo asika peut-être mute eko betsa mukili mabaku mais banda bokoko na biso tozala ka penda eloko moko tolbaku tu makuku matatu mabanga misato ngwana to tele misalaka nzungu. Voilà. Merci Papa Georges, vraiment ndingo éclaircir biso penza na tali tribu ya batandu kuna na Congo central bandeko balanda de comme Flash Télévision to esaki bino ape tondo lobela pe etalipe makambo etalipe mboka na biso be kolo na biso pour que esunga bandeko pe bazali banda oyo ayebi mingi mingo ezali même territoire na yete district na yete secteur na yete origine na ye parce que et comme important biloko wana pe na moment élection na moment peut-être aux légaliser ba document na yo ba tout na ba biloko wana province na yo ba origine na yo et à travers on a des comme Flash Télévision pour donc découvrir boye baka mingi to ambikaka ezali bantandu te tokozwa pe be colonion surtout ezali na République démocratique du Congo ba luba bataka ba swahili ba yombe donc ezali belé pe ba koleka awa pour que to betaka masone to beti lelo bantandu na Papa Georges na suka na été message ni ko lancer atana na kintandu ndabandeko nyonso to penta bayebi kintandu baza pe na poto oyo baza de partout balandi yo message no ko véhiculer bango na kintandu pe ko loba pe mukepe susu na lingala surtout na baboti na boti ba jeno baza lelo aza mutandu me akoka kotalisa bana oyo ya boti teke baza bantandu fo bayeba kaka mwana botami na Belgique aza belge aza français et aza anglais mais papa na ye aza anglais te aza soit muluba aza soit mutakatanga da fo baye baka vraiment moi biloko wana yango na été message no suka ko véhiculer na kintandu et puis na Congo pour que to kabana ah bon mugintandu ke ben fete zali sa matugo rega makolo lungatu luwiri lulendi kanse lokala ka kimino matutere ndalo asonge bana luzingo enkalo luzetu mwana buna kena buna butiri bana foti yambilanga ibana tala betu kututuka buibu malgré génération zitakuwa na nkatu muntu unavo ukisemi saka ga ngai mwana kini nga mwana kisasa buna kambotiku bana sika bazaya mambo tala bana batakwenda muntamukala election mwana were kuna biro bafoti ku sala election bataku yufula province na bino parce que la province au Congo central bon territoire puis district puis secteur nie o zelana na zonga na ndako bon bavingila nguvutuko de akunanzo alors kambotiko batata le kalafioti nani lo songa bana lo yambula lo lendo ye fier bina bitatu sabona lo lendo ye fier ngai mutaki sasa kinsasa bawumbu yibateki me bavuirimpe ndinga zawo yangwana kuloba bona lingala bino bandeko na ngai ifuko laksa bana na bino sino bino batu boza pe na mingi na poto ezali mboka botala ka botona me mundele abongisa mboka na ye biso pe sokoto zalaki batu ya bwanya batu ya kuyokana ndenge na uti koloba biso to yokanaka mbeto koko misape Congo yo poto olulia un peu omoni moyo envier sous poto ezate mais abozo kende kuna sokuna kuluka sokina nini efubo yebaka epai outi wapi même bana mukile banda esika nyonso eutaka ezana nini nango alors ifubo te akabana malamu bayebaka na uti bonaza congolais nazali muto ya province tel surtout biso ba Congo fo l'accès malamu ke tala pa naza mutu aboya Congo central territoire na biso Mabadimba territoire na biso boye district na biso boye secteur na biso boye ko zala kaka bando vana na bana kaka lulendo uzako miye bate batata mususu kutu bango moko basi baboti deja bana bakoli me ye moko penano ayebi eloko moko penate ndeko botika lolendo wana bote ya bana bayeba makambo na mboka na bango na esika bauta papa chose de l'eau
mutumo oza na poto alinga bala soit mukongo soit atomba na moi soit aza mutandu alinga bala ye est-ce que bako zo yo pe nzonzi bon nzonzi ezali kaka le nini nakoki bakoko zwanga nzonzi pa nzonzi bato bazwaka ye o bayebi yo bayebe lobele na yo bayebe ezalele na yo toza na problème tel boy ya libala yaka compagnie biso bakoko ya pe bazwi yo okay. Et bato baza na posa ndeti ba contacter yo pour que so aza pena likambu moko boy songolo azomona ta ko bunda ndenge nini côté Kintandu au passer pe numéro na yo na bande ko surtout vraiment balandi biso bon na o nyo surtout balaninga o bayoki posa to ayoki mo likambo moko sali yetina akoko tuna bon numéro na ngai ezali 081 38 54 113 Navandi nazali mutu ya commune de Kisenso avenue Ngeba numéro 14 quartier Amba bongo soki mutu amoni to ndeko nanga mukongo o na nyoso to solole to ayoki mo eloko moko ya yebite akoko jwange sika wana nzamba sala mokili na liloba to solola pe o ya zangi ko yoka na bakisa ye o pe ya koko yeba atuna ngai. Merci. Et bandeko balandi DKM Flash Télévision, j'espère vraiment bolandi vraiment na bokebi o ezalaki lisolo na biso lelo na kati ya pyramide culturelle to sabino na pyramide des arts ateka to le belaka ba musiciens ba comédiens et lelo pena to meka Nabino, merci aussi na confiance na likanisi oyo pende utaki et pas ya yemoko le boss le chef de l'entreprise David Kanyama à toi toujours continuer toujours vraiment ya ko valoriser les ali ba tribu na biso et ça vraiment eloko moko malamu bo continuer vraiment ko s'abonner massivement na kata DKM Flash Télévision pour que ça la jamais dessus tukutani mbala sima na numéro mususu bye bye.